Bandeko ba bolingo boza na kati ya masolo ya Jonas na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas na memeli bino masolo ya Yvette Kalombo. Yvette Kalombo oyo aza na actualité na ba façon ebele, aza na actualité na caché ya ndumba, andimi kindumba mais andimi nyoso te kindumba oyo ya video oyo toza kotala mikolo oyo wana. Donc yango te ndumba ya boulevard mais na cadre ya koswana ya yena Cédric leki ya Mike Kalambai. Donc andimi aza ndumba parce que leki ya Mike Kalambai apanzaki esango ki aza ndumba. Donc a reconnaître pe kaza ndeko ya Mike Kalambai te mais en même temps alobi pe ke aza ndeko ya Mike Kalambai nanko. Alors, Cédric o autaki kobina na tenu à Adam et Ève. Donc, ba audio et ezaro circuler. Donc, Yvette Kalombo na Cédric. Donc, veut dire na ba Vanessa, ba ya Sylvie, ba kombo belé, ba tumususu wana toyebi ba mote. Alors, toko se focaliser kaka na ba audio ya Yvette Kalombo en direct de la mama page. Et donc, juste après ça, ne tokolanda Moura de la presse, na Saratola, oyo, ba jouer siko audio ya Cédric. Et donc, Cédric leka Mike Kalamba. Alors, Tozobanda avec, Tozobanda avec Yvette Kalombo. Et sans plus tarder, j'ai fait play na audio oyo. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Naza cerné na konga mna mettre ngolongo la ona ndima yo soko zande kwa Mike na kwa na ngape na kwa na ya kolongo na ona ndima zu anyoso yango yo ka sindumba ko batu comme ba zo décision pa ko mandumba ko balinga ba oto ndumba fo balinga yo so balinga yo te don désolé mona niyo so finganga bakata makolo bakata maboko na ndumba. Je suis pas une lâche, je suis pas une lâche. Quel que soit la salle qu'on quel que soit la monde que tu l'auras ça côté Cédric tu vois là comme un bâtiment tu vas encore voir là Cédric au comment c'est un niveau que qu'on vend dans la gloire langue oui ça gloire langue a fin ngai oui ça gloire langue a fin ba parents ngai oui ça gloire langue a fin ba yana ngai eh Cédric o zo pe munoko fo la pe mbanga na ozolo ba ke Yvette akande ko na te ngana ko ningo zande kwa yo de kwa ngralo kwa yo ngalo ko ngozana nde kwa ya mayele te lo kwa yo ya immaturité lo kwa yo Cédric moi ça boya yo na libala likolo immaturité ko mo tambise sango ka ndumba yo Cédric o lo ba biso to ndumba o ya ebi ndumba ndumba za valeur ebi pourquoi ndumba pour ça que ndumba faut ba lingo yo ka ndumba ko batu comme ba zo décision pour ko ndumba ko ba linga ba oto ndumba faut ba linga yo so ba linga yo te don désolé mona niyo so finganga bakata Oza kindumba ya vidéo te ya boulevard azolo bela kindumba o Cédric a finga kiye quelque part eza bombanda ya mwana mobali na mwana mwasi baza ko wela affection ya Mike Kalambai. Donc azande ko na bango nyoso mibale so oza congolais ozande ko Mike Kalambai ba être humain so baza bandeko soko zongi. Donc idéologie banda et pas Adam na Eva atandenge Adam na Eva te. Donc, il veut dire, batunyo soto à la origine moko. Donc, c'est un peu ça. Tout ça qu'on continue au yoka audio oyo, il va être balancé à mon aboutou. Il y a les 14, les 15 janvier 2019, tant au yoka audio oyo Moura de la presse a joué à Cédric au monake. Bon, confusion totale. Makuluba katanga maboko. Na ndumba ondazali. Na futelo ba niongo tika na badal. Ndumba onazali na yamba ona baninga na yo na vanda no lokwa ndeko nanga ndumba onga nazali na vanda na yo na yebi aveni pesika tata na oto mama na oto bandeko no bazaka te na yo yebesika bandeko na bazalaka Cédric monga Yvette na zala na somo kindeko yanga na yote omwe loko leomba liboso to bango oloba Cédric omwe na nyoso yo salanga kobenga ba gloire ko pesa wa maloba ba finganga ko ke ko vanda na ba ya Sylvie ko finganga ngayo na lakisa o sheki ngayo na lakisa ba ya Sylvie ngayo kando ke ndo fingi pa ba ya Sylvie ngayo kana lakisa ka Rachel ngayo kando sala ba problème ngana Rachel to kabwana ngayo ka kizengi na lakisa o radi ngayo ka kizengi
obenga iradia biso akasho ngayo kati zengi ngayo kandumba o ndina vanda nayo ngayo kandumba o ndina nzima yo ndingo zali. OK Cédric, au moins ndingo otambu sa vie dans un désordre. Na préféré qu'il double finga 10 000 fois que ko telinga na désordre yo otambu sa vie nao. Cédric, lo banga ivet sa bando mabe. Mo shenga ivet sa bando mabe te. Shenga ivet sa finga yote. Yondo banda ko finga nga. Shenga ivet sa lo ba mabe na yote. Yondo banda ko lo ba mabe na nga. Cédric mutu na mutu ko futa mana masumu na ye. Donc au juste loko ba weli ezali donc nengzala kaka Cédric il paraît que azana ba kisinaye ya kolinga basi ko dépendre na basi parmi basi abana yo chamatoi donc moko azali donc achaka alinga na ba camarade ya Yvette Kalombo malgré que aza moins âgé que Yvette Kalombo akomi sikoyo ko sala neti a coopérer femme mariée ou aza camarade ya Yvette Kalombo Yvette siko a telemela ye donc rien à voir na ba makambo yo ya Mike Kalamba ina Peniel entre bango déjà ba leki ya Mike Kalamba et puis Mike Kalamba ye moko jamais oloba ke Yvette zaleki na été ce qui donc cousin ya Mike Kalamba ya lobi ke Yvette zaleki ya Mike Kalamba été zo compter na ngote ezo compter na ngote donc azaleki na ye ngala reconnaître ye ke leki na ye parce que bon azala wana na lobite ke Mike Kalamba aza mutu malamu na ba point nyonso non na point kaka ya Yvette nde akolobaka jamais ke azaleki na ye te parce que bon donc azala wana a défenda ye na ba façon ebele alors ba beba na bango déjà même avant makambo ya Peniel ya mwana na émission oyo Cédric asalaki avec na Congo Lizibakuna avec les Ketchu au sentir que donc côté Yvette donc veut dire asalaki moi comprendre à lobby pena bolamu ya Yvette te voilà to landa to continue kolanda mutu nyonso kofuta baselo masumu na ye Vanessa senga mambo kabarani oui na sola na Vanessa tabita expliquer Vanessa mambo nyonso tango osola nga mambo na bisenga na Cédric to lobana sute pe na kolobisa kote tina kokufa ko imagine ngo kuteke kana to sola ga jour na yebi ko yebi o ke do lobisa kote posa conscient ozano conscient omoni yo kutuko na mona okalwa mutu moza na sute ya mokili nga Yvette na considérer ka ote na vie nga na considérer ka ote donc Vanessa ayebisa mam na yo ne expliquer que ngana yo to ko sola te na expliquer moko oyo salanga na oyo finganga na onyoso finganga pa ba Christelle o finganga pa ba Sylvie o finganga kute pa gloire bima kuna télévision wana kute sa obomba to finga tatalanga o finga mama langa o finga famille na mobimba yo ka singa sutukela kinde kwa ngana yo ngai veta sutukela kinde kwa ngana yo il est pas la sœur de Mike Kalamba na biso na sutukela kinde kwango Cédric nana bande konanga ya bien ya kanoko le kanyos tout on a robandela ta mukili 10 000 fois ezo rappeler un film ya un prince à New York ya Eddie Murphy donc moi na roi ye moko aza relax mais sikoyo camarade moi na roi donc azo duma camarade moi na roi sikoyo donc Cédric ye moko roi donc veut dire prince quoi veut dire Mike Kalamba aza na posé relax et donc camarade moi na roi donc akomi kocha ba Yvette Kalombo ba mal à l'aise donc ezalaka te makambo sali ezalaka te balobaka en public te donc boza boyebani ba famille ba nini boza déjà bandeko donc balobaka te loba peut-être kwiti soki pe ndenge nini mais atana kwiti balobaka te audio ezali ya Cédric oyo autaki kobina na teni ya Adam et Ève donc veut dire bazako luka ko résoudre ba problème na bango na Yvette o ebanda depuis avant makambo ya Peniel yango nde tuza Holanda audio ya Yvette silina nute donc veut dire audio ya Cédric toujours landa yango kala mingite est-ce que vous a connecté na zu 3e ya pamba donc Kadima Deborah please libanga
et ça là moi bien elengi moko boye donc kadima Deborah voilà bambote ya ebele Deborah Mienzi bambote ya ebele kaba Deborah kaka boyeme tuza kolanda audio ya Yvette juste après ça tokolanda audio ya Cédric oyo autaki kobina na tenue ya Adam et Ève baza owela affection ya Mike Kalamba ibombanda ya mwana mobali na mwana mwasi. Alors je fais play tuza ko continuer ko yoga Yvette Kalombo. Voilà, Godi Marie, salut. Osaka ba dekolanga yo kabula on kinde kwa Yvette pas la sera Mike ndo kabula na za serne na nkonga mna mettre ngolongo la ona ndima yo soza ndiko Mike na kwa na ngape na kwa na ya kolongo na ona ndima zuwa nyoso ya ngwana zuwa mweza koteni na ebada Cédric nga Yvette saloni nous lui n'expliquait Vanessa ma munio surtout n'expliquait Vanessa na loba ki ne ma munio sto yo salanga makamunio sto yo salanga na tielo ndako nango vana ndako nango siselanga provision na 2 semaines nga na hôpital o bande o senga batu nanga ba mbongo nga na mbeto hôpital ba futo ba biye nga na mbeto hôpital ndeko nanga o salango te nga na salle d'op yo o senga Didier mboko atindela mbongo ya nini ya biye po kende ferke ndeko nanga o salango te Didier ya biso salango te deba ya biso salango te basi ya biso salango te o ya suluzo okosite to bande côté kati ya ndeko ngana o wapi Cédric na combien on peut ça ngana o lengi na ndeko ngana yo Cédric ulubeli kama mingi ulubeli kama la kabande côté ndakeme kindeko ngana yo wapi c'est que za ndeko kwa yo soni c'est que za ndeko kwa yo soni n'escroquerie au sala qui ça s'en vit au lieu que moi ça soit 10 francs ok au lieu que moi ça soit $100 ok au lieu mutu nyonso ko draguer mutu nyonso ba drag no sala ya kisi wana kozana ndeko kwa yo soni oh quand tu kenda kwa ngaka 4 quand on soit kisi ambongo te kisi olinga basi. Voilà, donc est-ce que kokende ndako ya nganga oyo Yvette Kalombo aza koloba est-ce que akoseli makambo parce que batu baza ba courage bikota kota donc il faut que ozala très prudent bakoki balingela bino mwana na kisi donc veut dire abali mwana bolingo ya kisi par rapport à eloko bazala na mo besoin so bazui peut-être babwa kisi pe mwana histoire pesili tout compte donc veut dire moi na l'air à l'équipe déjà expérience wana avec mobali mo boy o alinga ki na kisi donc veut dire ça est sous normalité quoi on comprend mobali ngota mso akenda na ye ou bien tike na ba position moko boy ya ba sekele ba nostalgie moko boy pa ya mutu moko boy akosalela yo rien mutu déjà zoluka a dépendre na basi selon ba propos ya Yvette alors mutu abongo si wa akosalela yo nini veut dire ya dépendre na basi donc alukaka kisi ya mbongo te kisi ya mbongo pe yango peza mabe mais alukaka ya mbongo te ya basi balinga ye basi mbaka ye bakabelaka ye donc eloko baweli o juste ezali kaka ke Yvette Kalombo akomaki kotelemela ye le fait kaza moins âgé que ye aza kolinga bakamarade na ye y compris tentative ya kolinga marié Kalamingite, c'est comme ça qu'on touche point yango, soka touche yango te, audio eza un peu moulaï, boko kibo landa yango sur la page La Bouche Autorisée, petit nanga GDG, mi dans la Taylor pe, a balancer keyboard, donc a chaki pe na chaîne na ye, donc na komaki na zalagi au courant pour la première fois qu'on a que Yvette a outi osala audio par rapport à makambo. Alobeli kinduma na été à boulevard, alobeli yango te. Qui se reconvaincre que basi va faire ça bon la bango gigolo que tu es c'est truc aux ande ko ko za soni papa nga Yvette na lenga kinde ko nga papa na kota ko kutea butu la ki mutu mona yebi OK ndozo ba sabato Yvette a imilenga akabala basikana na nini na matanga mama bakashela mona nga leka oh bo Cédric nga sani yoko to moni ki yoko to mona nga monote Cédric nga na monote pour ngoza fantôme pour ngoza fantôme pour ngozala na ote na monote na sa ki boyi na nga kaboli basikana nga l'aise na mona yote en personne ndeni na pe mutu na mona tendeni oh mais Cédric pour nga oza prudente kande olinga no ngate bongo kande na lobi saka olisute o sepela nga na peso secret o tseke oza prudente pour éviter mutu osala mabenani oza prudente Cédric la panga na vie na ona biso mo kana kindumba na lesa na bokola yo lesanga te
obokolanga te na lesa na bokola oyo lesanga to bokolanga te na kindumba na ngai bato na nga kaya kindumba na babimisa na bakasho tala bango bakomi koswana eye mabe oh eza vraiment bango kaya Mike Kalamba entre bango bakomi koswana poto ya ndenge nini yango wana donc veut dire vraiment chimvundu quoi. On continue. Toza Rolanda sikoyo vidéo ya petit nanga ya kine Saratola auta kosala actualité a bakala mingi te à travers libala na ye donc bouzaki makambo malgré ngala lobela ya monte malgré donc so na lobela ki fallait na côté la ye donc siko côté la ye na makambo boyo oyo donc veut dire confusion totale quoi. Est-ce que azwa mobile ya batu est-ce que lisolango zalaka penda ndenge nini il paraît akimisa mobile ya batu ndako mobile yango non seulement côté libala mais abali pe ye Saratola alors na lobela ka ya monte na rappeler kaka Saratola boyebi bomona ye so bomona ete bomona ye pour la première fois pour na ba o ba mona ete alors yena moura de la presse bazalaki live na bango ba jouer audio ya Cédric oyo aza oswana na Vanessa yango est-ce que azali l'équipe na ya Mike Kalambai Vanessa yango azali manager ya Mike Kalambai Vanessa yango nani vraiment na éviter ba ya Sylvie ba comme bimi ba même comme bimi na audio ya Yvette ba même comme pe bimi na audio ya Cédric wa utai ko bina na tenue ya Adam et Ève au-delà ya robina bongo asalaka nini au juste donc a osuka nika leki ya Mike Kalambai donc veut dire ça Mike Kalambai yozate quoi oza mobali donc yebela Cédric voilà alors je fais play Saratola la bellissime na moura de la presse je fais play c'est toi qui as envoyé à Yvette yo muto ebisi Yvette makambo na ngai na Marlène yo muto ebisi Yvette makambo na nga na Marlène Vanessa de quel droit okoyi ebisi makambo na nga pa Yvette Yvette andeko na nga te oh apparemment na beta Yvette kara na vie na nga na la bandeko ko basi ko Yvette hotel mati bandeko na nga ta moko te basala ka kindumba kwa Yvette de un donc je transférer les messages au lieu comme il a fini na ba message na mona place ngala ba Yvette to zaka bandeko te na bana na kinga sanite ba para na ba vana canal lemba Vanessa zem ok siko de quel droit Vanessa tu peux aller dire des bêtises à Yvette à mon nom pour Yvette muso ko Yvette makambo ta pa yo ngana na de ko Yvette ni Mike Kalambai ni de ko Yvette Mike c'est mon grand frère Mike c'est mon sang c'est toi qui as envoyé à Yvette yo muto ebisi Yvette makambo na ngai sikoyo Maramaboué, na poto, s'il vous plaît, na bolingwaye masia, ngana usenga bino tant que frère na bino na bundila bino. Botini la mbo la so basaka makala, pour marambo photo kanka frère Cédric non. Mutali kuma bobo les gars saka makala mamo kila misu. Alors la suite baba. Botini la mbo la suite saka makala. Deuxième modio mutu mo komeli ngana lobi ana photo ya mystique ma bole batindeli. Pardon, ils ont eu yango wana zala ngo mama na mikolo yo eza koida pardon Saratola pardon nga mesana nga na mafinga nga tikala no mutakala te na mutakala mizo bima. Voilà, alors Cédric a dit que c'est l'actualité parce que comme on a eu bima leki ya Mike Kalambai salaki vidéo pour na éclaircir makambo penia la lobaki par rapport à Yvette Kalombo, à Lobanini, ça, ben, je ne me rappelle pas. Vidéo en opé, na Congoli Ziba, c'est comme si ba Longoli. Donc, veut dire Cédric Ango, a outiko bina na tenia Adam et Ève, et comme ici batu, ils a peut-être quitté. Donc, ils a succès, hein, quitté a succès. Ba yemba yango déjà, ba kulutu ba lobela yango. Veut dire, ils a na diarrhée verbale, hein, diarrhée verbale.
Simaro Lutumba akoma yango kuti ya succès peut-être mutu tindaki asala makambo asala kiwana. Donc veut dire ozala kanole kiamaki kalambai mais siko o esali siko que le fait que osali émission na temps oyo grand frère aza en actualité par rapport ya makamuna ye ya vie privée yo comme bimi trop oyego défendre oyego éclaircir makambo après wana sikoyo veut dire mbula ya ba appel bandiko noka veut dire partout oleka donc veut dire yo na yo kaka sentiment leki bwa olongoli bilamba obano kobina ozo mi filmer donc veut dire ozo imiter vidéo clip moko boye et vidéo en peut et se retrouver dans les réseaux sociaux et donc veut dire au sali lisusu actualité. Alors audio oyo na habité ce que zali avant vidéo wana ya tenu à Adam et Ève ou bien après vidéo wana ya tenu à Adam et Ève. Mais pour éclaircir donc ya oyo Cédric na Yvette Kalombo baza ba leki ya Mike Kalambai moko leki biologique mususu petit à quartier soki ba komaki pe mwasi na mobali ezalaka nango elekaka nango donc de préférence peut-être fallait balayer mais babalaka ndumba te. Alors est-ce qu'il Yvette Kalombo zandumba andimi gazandumba alobi ke mutu mususu pa kokaza la ndumba mais bazolinga yete mais alobeli kindumba ya boulevard te wana peut-être akolobela ka yango jamais dans le sens que donc l'héroïe déjà ko banda ko se justifier ça ne va pas ce qui y a solo donc tina ko se justifier ezate ce qui y a lokuta oyo aza na capacité à pointer ba biloko moko boye na donc peut-être na elongi ou bien na voix ya mwasi wana poto yeba ko la différence entre ye na mutu wana akokia leka à démentir mais ce qui est vraiment c'est inutile à leka aya kolobela yango surtout que aza déjà maman tout ça eza le passé na ye bisope ba internaute to ndimango kaka ndenge zali to sala effort to tourner page to tigala pena wala trote aza mutu akokia yoka pesoni to yebi yanke prêtre courageuse mais ezana makamususu elembisaka batu et affaiblir ye tellement ba erreur mususu ya li passé donc voilà eza vidéo mutu asala je ne confirme pas que zaye mais ce que zaye conseil na nga eza alobela yango te alobeli kindumba kaka en général ningi bazofinga ye ndumba Cédric nenge afingi ndumba na ba audio veut dire donc andimi azandumba kasi mais kindumba yango pe il faut ba linga yo atumususu ba linga bazala ba ndumba mais malgré ça ba linga bango yete. Voilà, alors je vous love, je suis Masolo ya Jonas. Nazu 10 j'aime 86 personnes connectées au Alpha 55 garçons azangi PDT. Voilà, bibi chez Makopo ezali vidéo ya kala ya période baswana na Gloria Olangi. Oh ok, donc eza audio ya kala tant baswana kana Gloria Olangi ngala yebite. Vous comprenez, c'est impossible na yeba makamunyoso tant on va balancer en pas à la mama donc veut dire comme actualité malgré ça kala c'est-à-dire la kisibiso qui bazala déjà na ba makamuna bango mususu ya cesse oyo bon donc to yeba kité bon biso ba o to yeba kité bon to komi au courant Victor Elison bambote ebele Prince Noble quoi Keros bambote ya ebele spécialité langa eza ko loba bilobela te spécialité langa eza ko memela bino news ce qui ezali tant on a pese bino déjà news o ezalaki alors nazali susu na raison ya ozala live te ya mwana na sengi bino merci na bato ba aimer na souhaiter bino bonne journée à le 15 janvier 2019 un peu plus tard na kosala live mususu. Merci beaucoup, je vous love et je dis bye bye.